Esengo ezali epai na ngai donc la kololo ya koyeba eke bozali ebele liboso ya poste téléviseur na bino mpona kolanda Mag FM ya mokolo ya lelo na bike bino pe bozali na esengo yango botondi ebele boyoka ndenge basango ezali koleka na mboka République démocratique du Congo. Pasi ya mai kuna na njili brasserie ezali makasi population eleli yango wana babenga kibiso Mag FM tokendaki tokitaki pe totali ndenge ezali kolela population ezali kolela kaka se kolela tolanda. Na quartier Njili brasserie plus précisément na commune ya Nsele population ya côté oyo bazali na pasi makasi na oyo etali mai ya Régie des eaux awa mbula mai ya Régie des eaux bamela bayebi yango kutu te po esali bane ebele makasi bazalaka na bapompe te awa eloko esungaka bango ezali kaka mai ya mabulu ya basource nde bamelaka kasi pona kosala misala misusu kosokola bilamba kosokola basani bayaka nde na rivière Njili nde esungaka bango basokola kaka ndenge bozali komona eloko ekamwisaki Mag FM jar ya linuka oyo bazali kosokolela basani ezali nde matiti bakatikati matiti une grande quantité banyefuli yango kaka ndenge bozali komona bapakoli savon abandi konika banzungu chweke ti ekotela kokamwa makasi population kotoyo bazali kovivre lokola bazali na village. Ninuka oyo eda biso na mambo ebele konikela basani banzungu mapapa ezaka ba matiti ka eza tobuki toniki yango boye et puis opakoli savon onika basani banzungu mai oyo tozo sokola eza manquement ya ozanga mai ya bien ya pompe toza pe na choix te malgré zo leka mais eza quand même na ba microbe nango parce que bilo ezo uta likolo ezo kita biso toyebi yango te biso tomona ka mai tozo sokola tosoka bassin po to ana choix te tozala mai bien te pompe ezate donc choix ezate mama yango tozo sala kaka tosokola na sokola nzoto ba infection ba maladie ebele ezoyela biso na nzoto tozoyeba te parce que mai tozo sokola mwindu na kati donc choix ezate. Ba autorité ya Régie des eaux oyo ezali manque à gagner makasi na caisse ya l'état congolais boyeba que ville province ya Kinshasa ezali tellement munene kasi population esengeli bazala bango nyonso satisfait ezala te misusu bazali ko jouir misusu bazali kolela boyebi bien que l'eau c'est la vie ko salela ba maya mdel oyo bino moko boyoki ba conséquences nini oyo bazwaka ba infection ba maladie ya ndenge na ndenge boye kitoko te boyebela. Na periode ya mvula tolakisaka bino ete ya banzela mingi ndenge ezalaka ya kobeba pe badega o esalemaka kasi ya pasi eza ke banzela mingi etikali kaka na eta impraticable nzokande esengeli misala ya botongi esalema panda periode o ya elanga po dans un mois bamvula ekobanda risque eza ke badega esalema koleka ndenge ezalaki liboso surtout ke bakanivo mingi ekomi vraiment bouché na ba sachet na ba bouteille en plastique donc ezali malamu te mingi ba route secondaire pe esengeli esalema po ata bamvula ebandi circulation ya batu na mituka ekoka kosalema na ndenge esengeli po na kodiminuer bambouteillage oyo ekoma kosalema mikolo pe ngonga nyonso awa na Kinshasa okomona ata na ba air oyo nzela ezalaka polele okokutana na embouteillage bakonzi en tout cas tobeti mbela epai na bino bosala na lombango botinda ba agent ya botongi banzela babanda misala pe kirage ya bakanivo po ata mvula ebandi mai eleka malamu po na koevite ba dégâts po soki te na periode ya mvula tokotambola likolo ya mai lokola Jésus Christ mais boyebake biso tokozinda bomona loin
Tokei kuna na commune ya Ngaba na o etali Salongo tomona ki ite Monsieur Kasongo Luata pe Monsieur Aimé Francis ba seconda ki beaucoup mestre na bango ya Ngaba pona misala etali Salongo elekaki avec impact na idéologie bolanda reportage. Na souci ya kobongisa commune na ye ya Ngaba, premier citoyen ya Ngaba Aimé Francis Lolinga afandi kimia te pona kokoba kosala Salongo na commune na ye. Kasi Salongo ya mokolo ya lelo ekumba makinde epai ya mandataire secondaire ya bourgmestre Aimé Francis Lolinga oyo azalaki sur le terrain. Kasongo Luata ye mutu akitaki pona ko représenter Aimé Francis Lolinga. Bakitaki na veni Kianza epai wapi mama na musale ezalaki ko cure bakanivo nyonso o ezali na Kianza pona ko empêcher inondation o esalemaka na période ya mvula yango babandaki ko cure bakanivo kaka ndenge bozali komona kanivo etikala polele po mai esirkile malamu. Nous bazo ko utana ba poubelle na bango bazo ya kobuaka awa esa eko arranger bisote mutoti na matitine na ndako ayeboka ngona kati ya terrasse omoni ke ezo ko sala malamu te. Il faut police pe bakanga batu wana parce que bakanga batu wana bakozongela susute ndeko moni biso déjà awa na terrain po to koka ko résoudre la situation na nyoso. Il y a inondation, il y a ndenge ya koboka ba salité na balabala ndenge. Donc en tout cas c'est un problème général. To sengi na population ndenge mkonja baika na tribune to solai na bango ba s'impliquer ceux qui population s'impliquer te eloko moko malongo ezalaka. Donc il faut que la population s'impliquer to ke ne longo na mkonji pour to réussir makambo za penser ya malamu pour la bango. En tout cas, oyo bourgmestre Aimé Francis Lolinga azali kosala ezali kitoko makasi pe ezali exemple à suivre pona ba bourgmestre mususu abeta loboko na mesa pona koloba Ngaba ekokoma Paris po akovanda kimia te Ngaba ekokoma propre na ba milieu nyonso oyo esali eloko boende ezalaka birote kasi terrain de elekela. Miko ya Mag FM ekitaki na nzela pona koluka koyeba eske mwasi akoyi kobala mobalo ya bota tope mobali akoyi kobala mwasi ya bota tolanda ba détail. Likambo libala e kontaka papa parente eza mwana ye moko asala ka choix ata mwasi azana 10 bana to mbala azana 10 bana para za problème te ya ozala kaka eloko ni ba kopesa enveloppe na ye to ba dot na ye azala wana parce que libala ko azala mwana te mais akende kuna asali buzoba omoni makambo ndenge ezalaka yango wana sujet libala okite omata choix ezalaka kaka marié na époux na ye esili wana. Oui, nakoki kondima kobala mwasi ya bota soki alobi na kaka vérité ke déjà sabota nakoki kondima kobala ye po eza na basi mosusu abota na ye mais ta bolinga na opose bakestion kaka ono nabota te no nabota te mais ekoma na moment moko boye bongi bosala yango tike mpona boke bobalana ayo bimisela obana mais wana ekoma pe mwa compliqué moto mosusu akobota oyebi na kama abota yango te kobota ya na makambo ebele mamosu azalaki na vie moko boye ya pasi moto akosunga ye aza te akioluka na libanda aboti eza foti na ye ta eza foti na ye te yo nde siko fo yeba nde nini ovanda na ye nakobala ye te mwasi oyo aye na bana mobali mpe azwi aye mpe na bana na ye asangisi bango ntango mobali azosala baza bia me ntango mosala ye okufa boye moni mobali abia te mwasi yo zwa bana nango kende tika bango epa tata na bango ya bota bango oyo ya ngana asala nini na bokola bango tomona yango mpe ebele mais soki ke mobali aza na vie abia aza na mosala azozwa mbongo akozwa bana wana asangisi na bana oyo aye abokoli bango mopesi na bana eza nzambe alobaka tous pour que tobotaka bana mais tobotaka mitema te nana yebi so kaka ke mwana oyo boti biologiquement nde akosunga yo peut-être mwana ozo négligé nde bakosalisa olobi question ezaka moko ke ntango ozwi mwana boye tobali mwasi aza na mwana zwa mwana wana komisa mwana yo linga ye instruire ye pesa ye éducation na yo etango ozokangama ndenge ozoapproche trop mwana kolingo mingi amonake papa na ngai ye akorespecte yo
na musala nzambe na osala naza na expérience mingi na moni ba couple belé moko azo témoigner bi que tant na balaki moi so ngana boya ye parce que ça botaki mais nzamba confondre nga parce que moi na o ngana négliger nde moi azo sunganga lelo bande ko na vie ceux qui mutaboti et ça fait du monde pour na été et cause à l'accident ça mi kat na ça peut arriver 2 ou 3 fois sous mingo barkia sous accidenté on comme une ko sala mais oui ba circonstance ne comme la bato nzamba za ba grâce à ça pas bato moto négliger lelo le nzamba ko tombo la vie na ye concerne on pesa biso bana basi oya boti comment la tête que le kolo boti et sili liboso nzamba va promettre yo mais tambola kana ko banga nzambe susu dibako betaki oyo sanzambe ke à la prochaine na ko sama sute loko wana te bakable belé ya SNEL ezali kobeba makasi awa na ville province ya Kinshasa toyebite SNEL bango moko soki bazali komona to bazali komona te toyebite to na ba détail na commentaire ya Laetitia Mizegele. Basinga oyo bozali komona eza nango décor te kasi ezali nde ba câble électrique oyo babengi na lingala singa courant na ba poto nango ekwei likolo ya banda couper ba mur na avenue Mpila na quartier Mpila na commune ya Ngaba. Likambo ya kokamwa eza ke bakolo bandaku oyo bazo sepela bazolia bazomela elongo na danger munene oyo koki kosika ekati batu bakingo to pe bomi batu kasi bango moko etali bango te ebongo ye moko Société Nationale d'Électricité soki pe batu na balekaka awa to ebite kaka ndebino bomoni situation oyo eumeli banvula pe kala mingi te ko banda bongo soki danger salemi tokoloba l'état ata elabso likambo kasi SNEL tala nanu likambo oyo posoko talite ekosale loko likambo ya basinga courant boyebi yango bino moko na komina nga basinga courant koma nango lokola singa fumbwa kasi oyo ya bapoto oyo elekipo etelemi likolo ya batoli ya bandaku ya batu bien ke bazoteka bazotambola na bango nesengo bazotala te likolo na mituna bango danger ezali tobeleli bakonzi ya SNEL baya babongisa basinga oyo na bapoto oyo po décor ya boy kitoko te tandenge tie Bikumela mwanze ya ba chauffeur ezali kobomisa bandeko belé awa na ville province ya Kinshasa neti ndeko oyo ameli masanga ya makasi ya koti na vola or que ezalaka interdit abomisi bandeko kuna na nzela ya bypass tona na ba commentaire. Bikumbela mwanza ya ba chauffeur awa na ville province ya Kinshasa ezobomisa baninga na ndenge ya mukete neti awa na commune ya Mongafu na route bypass na arrêt chambre froide chauffeur oyo vers ba 19h na jeep awuti kosala ba dégâts na côté awuti olea telema alingite azali koya kisela vitesse ya dégâts awa aye abomisi baninga alokoti mutu ya wewa abwaki pembeni tangu wazui batu ya mituka misusu na batu ya makolo mawa boyoka bato bazalaki wana ndenge bapesi explication. Bon, accident oyo salami pena donc passe mingi salami vers ba 19h jeep o bozomona ya rouge oyo e uti boyi hein donc mbangu et comme awa ekutani na catch wana kokuta ekutani nango ko balancer ke ekutana na catch wana catch c'est nini et kimi boye jeep or kuna arrêt moko babenga arrêt dépôt qu'une marché zawana il para tout aki déjà kuna ko tout aki ko kimaki ya kutani awa na catch. Or motar moko wazaki kuna bande kolanda ye asali nini akwese motar wana buaki motar wana boy or pe boye na vers un point ngaba ba moto zo mata na biso ba motar ba mona biso peut-être to za lokwa be ticket moko lokwa ba nzo moko boy mais to memaka pe milimo ya bato ba chauffeur amituka ba mona biso lokwa nini tant qu'à perdre contrôle à salaire de kukuna ole atelema kuna tant qu'à bomite fala telema puisque ayeba réaction à sala qui avaya koboma batu ao donc conseil na kopesa ezake na permis ya conduire ba komake boire ou ne pas boire ne pas conduire ce qu'on s'appelle omeli mais okokumbate mais ye niveau azalaki na koboma batu na kokima na masanga tout ça ça fait mal au cœur nazo senga
na l'état congolais. Nzela oyo ya bypass eloko wana tozobeta sete na eloko wana nzela oyo eza route nationale numéro 1 mpio dipo ekota ifo nzelo oyo mais nzelo oyo na butu nazo biso ndeko journaliste toza na kokoso ya grave l'état atalela biso dossier ya nzelo oyo batie la biso éclairage public. Toyoki explication ya bandeko oyo bazalaki sur place eza très clair. Bino ba chauffeur tango bozali kokumba botika ba jeune bino ya bibwaka bwaka okei obwaki bilangwiseli na yo tango koti na nzela ozomona lisusu mutu te yango bapekisaka tango ozali na kwiti éviter makambo ya kokumba mutuka po alcool et diminaka capacité ya réflexion ya mutu okokoka te ko se contrôler yango wana tomoni papa oyo abomisi batu mibale conseil ezali eke tango sali dega moko boye bazali ko interpeller ndeko telema o constater dega wana po na koluka solution kasi soki olingi te olobi lokola na sali boye nakima o amplifier encore ba dega na yo tala neti papa oyo kote awuta ki azako kima orke kote azokende nde azokende ko boma batu bien biso tolobi ba chauffeur bandeko s'il vous plaît boyo kaka même ndeko yo moto komisa na yo baninga nde ba marchandise na yo ko kidnapper bango pe ko kata bango basaki to pe ko boma bango mais kasi tala bandeko oyo bango ba komisa copie ya ibu tango bato bazo ko benga ndeke wana ezali bandoki bango ba komisa yango cop na yango ya kokanga ko bokola pe ko teka yango toza ba détail na commentaire. Ba jeune ebele na Kinshasa ba mi pesi na bango na kuluna to na moyibi kasi bandeko oyo mibale bozali komona awa bango batimbela idéologie bakima na bango na kopi ya kokanga baibu kobokola pe koteka bango neti awa bazali na baibu misatu ya bana oyo bauti kokanga bango kote ya fleuve tangu bino bozo komona ke baibu baza bandoki bango bavandi na bango wana bakangi po eza pe na batu oyo balukaka baibu pe balingaka bango batekelaka bango boka bango moronde balelisaki mbela na micro ya Mag FM tozui bango kuna masina na ndako tobokola bango wana posa nango aye azui numéro na biso abengi biso tozui lo wana posa 10 5 15 montano yo alingi toke tozui tolakisi to bayebi fasi ba toyebi ba place babwaka ba maki na bango kuna masina twenge kuna na twenge na siforko abanzita mbila nezala twenge kuna na mayobilangana kuna nde na kati kuna toyebi place ba robwaka kasi bana na batana bango babwaka ba maki na bango omona ke o série net 9 mois ba place babwaka ba maki 8 mois bwaki 9 mois ba pasol ba maki na bango oyebi ke date yo na ka ba date tabu na kina zui ane kandeke ane ba chaku bazalaka ba mpe bazaka babokola bango ata mndele pese ba boni ausoma baliaka ye bien tolia eko nalia ye bien ale na soso na gu ndeko koluka mbongo ezala bandenge ebele boyoki bandeko oyo yango wana ezali kolakisaki na Kinshasa na République démocratique du Congo bakope ezala ngo ebele kasi yo telemi kaka na kokata baninga machete to na koyiba baninga oke koyi kosala kope oyo oza à l'aise taneti bango awa nana ko déranger bango na kopa ibu tango bino nos bokima bango bobenga bango bandoki mais kasi bango bakokanga bango pe bakoteka bango toyoki yo moto otungisami na maladi ebele ozoza lobiko te lobiko eza semoko centre hospitalier Dominique Leker kuna lobiko na yo ezali assuré tolanda. Du jamais vu à Kinshasa, le centre hospitalier Dominique Leker vous apporte une solution à tous vos problèmes de santé. Avec le centre hospitalier Dominique Leker, plus d'inquiétude car la solution est tout autour de vous. Le centre hospitalier Dominique Leker vous garantit une prise en charge médicale aux normes internationales avec des matériels médicaux numériques pimpant neuf acquis grâce à une coopération danoise. Le centre hospitalier Dominique Leker est capable de détecter toutes sortes de pathologies. Situé au numéro 4 de l'avenue Ring 1, au quartier Joli Park, dans la commune de Ngaliema,
le centre hospitalier Dominique Lecoeur est à votre disposition. Au-delà de ses moyens techniques, le centre hospitalier Dominique Lecoeur pratique la médecine moderne et dispose d'un personnel qualifié capable d'assurer un suivi efficient des malades en veillant sur leur prise en charge médicale correcte jusqu'à domicile. Patience et humanité, voilà la devise du centre hospitalier Dominique Lecoeur. Tous ceux qui habitent la République démocratique du Congo ou ailleurs, ne vous inquiétez plus, venez contacter le centre hospitalier Dominique Lecoeur pour toutes sortes de pathologies. Parmi ses spécialités, le centre hospitalier Dominique Lecoeur met à la disposition des malades un service de médecine moderne, la chirurgie, la cardiologie, la kinésithérapie, la maternité, la gynécologie, la radiologie, le laboratoire et j'en passe. Avec le centre hospitalier Dominique Lecoeur, votre rêve d'aller se faire soigner à l'étranger n'a plus sa raison d'être car toutes vos exigences de santé auront des solutions. Avec un service d'urgence que vous pouvez joindre au 085 056 40 54 081 77 95 427. Chers patients, votre santé, c'est votre vie. La bonne santé exige un choix et le meilleur choix, c'est le centre hospitalier Dominique Lecoeur. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur, c'est une garantie aux soins médicaux appropriés. Bino bato balinga bolula koyemba ba musicien bato bolinga ko enregistrer pona ba enregistrement na bino pona ba cover na bino adresse exactement studio Liloba kuna na 14e rue Boza Mobimba bolanda ba détail Laetitia Mizegeli. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi Oza Mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Esengo ezalaki na ngai donc Clark Kololo ya ko présenter bino Mag FM ya mokolo ya lelo. Merci beaucoup tant bozinga na banda kuna bino kitoko mbenzolo topesa longoni na batu oyo ba edaki biso na technique Rabi Fuka azalaki na sima ba caméra nyonso notre directeur Gelor Mouya azalaki na régie pe Francis pe Tande Mutu azalaki na montage topesa lisusu merci na papa na biso Billy Maluwa maître Cléophas oyo azola la te pona kopesa bino cadre ya kitoko FM télévision po nyonso ezala malamu na banda kuna bino bozwa ba image ya malamu ngai donc Clark Kololo na yebisi bino toza toujours na bino mais natiki bino lelo na ozongela bino semaine prochaine merci bye nabimi.